Matondo mbote pe sako yenge na bino banso bande ko oyo bazali kolanda nangunga oyo matondo bande ko mbote na bino banso ba resista bisika bino bozwami na makasi ya nzoto na makasi ya molimo na makasi ya biso nde tolongi bitumba oyo tozali na yango na koleka kopesa oyo ngai kulutu oyo apesaka nga makasi ngonga nyonso mutana ngai mbumba yo epai ozali ozwa losako mbote pe yenge na yo pe na yaya na ngai mavinga bino nde basoda ya solo oyo toyokaki epai mobutu alobaki natiaka mayele na ngai likola na bino lokola botelemi awa boza ba ex-phase te nga na benga bino ba ex-phase te nde nayebisaka Thierry le commando oza ex-phase te tala mboka na bino ndenge ekomi tala bosamboli mpe bosoto tozali kokoma bandeko makambo ya lelo ezali makambo ya pasi tokosola na bino elongo kasi liboso topesa baannonce toyoka nano ya bakoko na biso Fumu Kimbangu oyo asalaki mbula tuku misato na boloko po ya bolamu ya ngai na yo a subir ba humiliation na colonisation amoni pasi yaya Vita Kipa oyo wapi lelo biso so ko benga Vita Kipa na bato ya ba escroc yo ba bio bango basambelaka bokoko Kimbangu ba bolole ya batata bango nyonso bazobenga Kimbangu bayebi te Kimbangu andimaki humiliation tala humiliation bazosala ne mwanda semi tala humiliation bazosala ntumwa moto na nzambe yango wana moto na yambo tiena biso nzembo liboso to banda manaka matono malobomboka yo na boloko unakani na tanga keto jamdombe matondo mingi matondo mutu na yambo ya solo penza Fumu Kimbangu amonaki pasi mbula tuku misato na boloko elingi koloba ete 66 ans na Europe boloko etangamaka butu na moi so bakoti yo 10 ans na Europe elingi koloba ete okosala 5 ans so bakotaki yo 20 ans okosala 10 ans mais Fumu Kimbangu abeti yango 66 ans ingoloba ete 33 ans aboyaki yango te amoni pasi po ya ngai na yo bandeko bana Kongo babena Kongo pe bane Kongo bisika biso bino bozali oyo ezali pende ya solo mama na bino wandiwa mamu wa mushinu mukwabu mama Kongo wa bakulu
tokokenda liboso likambo ya vaccin bomoni bino moko ete vaccin ekomi ba expert na yebi soki expert ya nini o baye na vaccin ya poliomyélite nayebi te bokono ngo soki ezalaka na Congo nayebi te na Europe awa vaccin ezwami te bali ba vaccin ya corona ekoki kozwama tita mosusu ti baza kobunda na barecherche yango ti fin de l'année me bamemani na avion na bango na ngbunduka mpo balobi ifo baextermine peuple botelema bomizwa na charge mutu moko te akoki kobikisa bino. Alors Chilombo bavoyage nyonso azalaki kokende Chilombo akendeki cop na ye azalaki na cop me Chilombo loba bota te Chilombo oza na bana te oza mpe na bandeko te oyo babota bana omoni bagénération mosusu ekendeke perdu boye oza kobebisa génération mpo na lokumu ya tapi rouge baluba oyo baza kolobake Chilombo bazoyebisa bino nazwi bokonzi mpo na bino mpo baloba biso baluba tokozwa bokonzi te azokosa bino. Nani alobaki baluba bakozwa bakonzi te? Nani alobaki? Soki papa na ye akosaki ye wana lokuta po papa na ye moko azalaki na complexe po alobaki nini badécideur qui sont badécideur yango bamindele déjà sa kota ye complexe. Alors biso bana soki yo tata ndenge ya collection ndenge yo mpe mwana okobanda kolanda lolenge wana bandeko vaccin ekomi na Kinshasa ele ndenge toyoki bon oyo ya avion ba expert wana bakei tomoni biso nyonso na miso et puis balobi ezali soni mingi pe mawa me Chilombo bakobanda na mwasi na ye na bana na ye liboso poliomyélite batiki donc baza kolukana bamoni biso banegre babengaka biso banegre ntango bafana il faut les éliminer baza mayele moke bakoki kozala mpe na réseau ntango mosusu. Parenthèse tokei oyo bato oyo baexpert bazalaka kuna na Congo baza koloba n'importe quoi ntango oyo ne mwanda semi arsenal militaire ekitaki na ndeko nde mwanda semi basoda baza kosisa basati kokokoko lokwa toya na guerre bamarie louise soki bamarie fiutu bamonaki yango te bandeko bamama bokofutaka yango mabe lobobotaka te obota bana te wana bandeko te. Macron alobi la bête de l'événement est là, elle arrive. Alobi na français la bête de l'événement est là, elle arrive. Eli koloba nini? Alors biso tokozongisa ete tozali na bokoko na biso tozali na force na biso traditionnel spirituel barituel na biso tokosala yango baévocation spirituelle tokosala yango po tozongisa eloko wana oyo bango baza koprépare parce que toza na affaire na basorcier bandeko na ngai sa live na Facebook balobeli na ngai bakangi yango bakangi live na ngai balobi na publiaki biloko oyo ya mabe biloko ya mabe na publiaki ezalaki ngai te ezalaki mondele ye moko apiblie yango azoloba bahomosexuel ndenge bazali baprésident wana ngai mpe nalakisi yango bamoni yango mabe epai na ngai. Alors moi na sa life ezali te nameka na computer eboy nameka na telefone eboy ezali mawa mingi bandeko toleki na likambo ya Pasteur Mukuna na ngongo oyo azali ko bakangi ye Pasteur Mukuna bakangi ye soki bakangi ye tozwi banini na bandaki kotina na Facebook tozolanda na Kinshasa kuna soki bakei na ye wapi toza kozela me ezali mawa mingi na bino bakongolais baza kokomaka n'importe quoi azwi Pasteur Esco Pasteur Abo mais vous êtes malade ngai naza kosenga nayebi te nzambe soki tozali bato to bato nyama nane mwana semi bosa koseka na boyo to bokoseka bato nyonso bakotelema mpo na Afrique bandeko banegre bandeko mondele azwaka colonisation yango ayaka si adirige te mpo toyoka malamu bandeko koma tokoki kozala ntina niveau ya boye bage okape tozozika moto epela tozozika mpe tokokufa te mwana mwasi oyo akei kosala bamontage ya Pasteur Mukuna me mama eya mawa mingi mpo na yo oweleli mbongo osengaki mbongo omoni bakosaka mpe bakosakana na yo yeba yango bakosakana na yo yo nde oyo yo ya diama ntango ye Pasteur Mukuna asangisaki nzoto na yo boyaki te mpo na nini mpo biso basi mpo mobali asangisa nzoto na yo il faut ndima
Yo se aki déplacement n'ino kene kuna po fungo la makolono e papa stem kuna. Mama, pon intérêt na yo obomisi Congo. Pon intérêt na yo obomi tata abana. Pon intérêt na yo. Mais ça mon peut toki ya malonga te mama. Mais likambo yo sali pon intérêt na yo, tu vas payer ça okofuta yango. Loba bakoko bazali te. Omoni mama oyo andimaki humiliation. Andimaki humiliation wana toaki na colonisation. Banyokoli ye, batumbie na moto. Mais alobi pon intérêt à peuple à supportaki. Mais yo lokwa pon intérêt na yo, soki nani, ya yonde ya diamant. Bana basi baza ko violer bango na kisa sozo monate. Bana basi ya kivu ozo monate. Bandeko ezali complicité. Mwana mwasi wana balaki 50,000 il fallait payer 50,000 na FCC. 50,000 wana pe akozwaka ngote. Akozwaka 50,000 wana ba pesi na noye mwa mike ba 1200 tala niveau. Nano azu 50,000 wana te po ba kata ngo mokua. Bandeko komato ko miteka boy. Et puis bandeko ba pasteur soki ba comme na banani ba escroc oya ba tata na ba mama o ba lobi ba discommunier erani pasteur mukuna bino banani ba tata oyo moto na yambo tiela na nga ba tata o natala bango nano. Samedi 9 mai 2020, réaffirmons notre attachement au respect de la culture africaine, soucieux de l'identité et du respect aux valeurs sacrées du berger de l'Église. Nous avons suivi avec regret les images pornographiques circulant dans les réseaux sociaux exposant la nudité de M. Pascal Mukuna, évêque de l'Église Aseka, Madame Mami Chibola, veuve de M. Katia, ancien collaborateur principal du précité, indigné et humilié, condamnons avec force l'acte posé par Mukuna Pascal de l'Église Aseka et recommandons ce qui suit: qu'il soit excommunié de la communauté pastorale, qu'il soit désavoué par tous les croyants afin de conserver jalousement notre culture africaine. Nous demandons au procureur général de se saisir du dossier. Comme référence biblique, 1 Timothée, chapitre 3, du 1er au 8e verset. Exode 20, du 1er au 17e verset. Je vous remercie. Bino ne banzambe. Na kati na bino na batumoni ba na basi mibale. Tata o ya nini ya kimangiste. Tata ya kimangiste. Tomona ke bakangie na hotel na mobile na mwasi. Baza ko sambisa na mwasi na ye. Tomona ke azoko se masturber. Pourquoi botelemela ki ete? Botelemeli ukuna bangunza ya lokuta. Botika otia fumu kimbangu na biloko na bino batata oyo na ba mama oyo fumu kimbangu biloko bio boza ba religieux. Oyo fumu kimbangu biso bato fumu kimbangu to ba religieux te. Botika kotia fumu kimbangu na ba biloko na bino. Bosala ba bozoba na bino botika otia fumu kimbangu pe bozala frapper bozela. Bozala frapper na ninga mabe bino zo mona elengi lelo mo mbongo kopo ba eri bino. Toyebi moto yeli bino kopo wana ezape moto ya beglise ya biso bato asambela ka fumu kimbangu abenga fumu kimbangu mais azotala intérêt na ye mais akozala akomona bokoso na ndenge osakana te pe akosouffrir d'avenir na yope na bino batata oyo otelema yo nani sikoyo olongola mukuna yo nani foka soni na mutu na yo na bongo na yo na makanisi na yo. Omoni bino ba negre ya boye. Bino kaka botelemela ne mwana semi. Bino kaka botelemela ne mwana semi. Kaka bino lisanga ya bangunza. Kele ngunza? Tango bakanga ifumu kimbangu. Okai bangunza basaki conspiration fumu kimbangu yo lekisi. Tango watu wage na pasi. Me moma oyo oyebi ko luka safu, oyebi ko kyoteka mapa na zando. Pourquoi olingi ndeko na yo ozwa yo moko? Ndeko na wazwa te. Soko boyebi histoire ya Congo te. Bandeko batu nyonso basuka wapi? Roi Vitakanga bazalaki. Oyo babunzaki Roi Vitakanga basuka wapi?
bandeko bato nyonso batelema mpo na afrike babundisaka bango bazwaka mwa ndambo ya banegre ya bazoba tala Sankara nani abundisaki Sankara botala Kadafi na air na biso botala nani Fumu Kimbangu botala Yaya Vita Kipa botala Lumumba botala Mandela makama politique etali biso te ba jeune fille ya Congo ba mama botala ba Winnie Mandela na ba age ya mike babandaki kobunda mpo na mabele na bango mboka ezokende eske boza comprendre te biso tokoloba ti tokomi kokoma mibange tobandi kolemba alors bino bangunza lisanga ya bangunza ya batata ya bamama bolatika bilamba ya milai bamona bino kwa bato basorcier ngunza protegeaka ngunza kengelaka mboka na ye ngunza abomaka bato te ngunza atekaka bato te ngunza ese bino boyebi te pays ezali okipe boyebi yango te bakangi evoloko oyo evoloka bimi na mwana muke tambo emwamba bimaka na bana boni ya mike tata munene ndenge wana bozali entouré na lokuta na bato ya miyibi bandoki baétranger me bino moni ndeko na bino mokuna epai bino bokende kotelemela ye bangunza soki bangunza bakulu bamoela Kongo baza komona bino bakulu banunga baza komona bino mabele ya Kongo bozotambola nango mikolo nyonso Fumu Kimbangu atambolaki aye na mabele ya Kongo babeti ye banyokoli ye baimilie ye basambwisi ye Fumu Kimbangu azokaki nsima te azwaki mpe kanyaka te mwa mbongo bino bozwi bozwa mbongo wana malamu boliaka mbongo emultipliaka na ndako nguma botelaka bino mbongo me mbongo bozwi na makila ya bato na pasi ya bato soki arrive mokolo moko bino bangunza bosangani botelemi mboka na biso ezokende tosala biloko na biso ya bongunza biloko yango ezali te bokamati mabele boteki bolingi soki moto atelemeli kongwale bino kotelemela ye soki buku na Alexis Motakala na ye eloko na bino ezali wapi likambo na bino ezali wapi ifo bobima bino banani bozojuge ye mukuna azali mutu ya Israel baloba na Israel histoire wana yali babi beta nano libanga soki yo osalaka defo moko te mukuna moto ya liboso Bill Clinton banegre ya bangunza tika na yebisa bino Bill Clinton bakuti ye na mwasi azako mwasi ya masturbe na se makambo tututu oka Bill Clinton batelemeli ye na bandeko na ye to bato parti na ye me pe ezali okipe bino ifale boza nsima mukuna bino bokomi koboma mukuna na bino ba avocat bino ba juge oyo ezali etabli na kinga kati bazo guide bino malamu Kongo oyo esekei bandeko na ngai Kongo ezali pasi na banegre oyo baza comprendre te mboka ezali kokende na bandeko na bango batelemeli mwana semi arsenal militaire Kasongo abimisi yango soki général yango akoma ndenge nini nayebi te caporal Kasongo na adjida patience baza kobeta masasi lokola bakufa na kasi na video ya liboso bolandaki bandeko ezali mawa na kati ya mabele ya Kinshasa nyonso mpona baintérêt personnel banegre o vraiment mundela alobi me boza na pasi boza mawa mpo toza kososola te toya na mitu ya kpokoso ezali mawa mpe pasi bongo tokosala ndenge nini na mboka oyo mboka oyo ya Kongo tokosala nango ndenge nini batata oyo ya kala bafandi wana baza kosala stratégie ezouta partout ezouta na Europe bosala boye bokende boye yango nga nazo comprendre te corona Europe awa bafungoli ba aéroport te avion wana ekomaki ndenge nini na Kinshasa avion ekomi ndenge na Kinshasa parce que nzela ezali ya kokangama bandeko bomizwa en charge tomizwa en charge
soki tozozela espoir moko quelque part hein, espoir ekoutaka na bakoko na biso et puis bangunza espoir ekouta na koko na biso bino bokenda kinga kati bosala mosala na bino na moto oyo aza koyela bino kopo wana toyebi ye bien ye mpe azali moto ya eglize asambelaka fumu kimbangu amiyebi ye moko ke mpo nani toyebi biso mpe tozali na bangunza oyo ya solosolo oyo bakotaka na ndenge ya mystike bamona mwa makambo ebele me toyebi tata wana alobaki ye kanamba ye mpo fumu kimbangu nde atindi ye engo bayite fumu kimbangu atindi ye mpo ya koboma bato ezaka na bato mpe aza mpe na lingomba ya bato bazolanda ye babeteli ye maboko alo fumu alobi ya solo fumu alobi ya solo babolole bino nyonso ezali mawa mingi ezali pasi mpo na bato ya boye moto na yango soki okoki kolengela ngai nzembo ya mokolo azoba toyembela nao batata oyo batata minene na bamama bazalaka bamama kilo mama mpo na $10 mpo na $20 mpo na $1000 okosala nango nini moto na molengela ngai mokolo azoba eza mpo na bino nga mpe na mwana naza na tata na mama me soki tata na ngai asali likambo ya boye to mama na ngai nakolinga te nakotie mosapi na bamama osali boye mpo na nini bozolinga bokota bobomaka ndeko na bino oyo chef na bino ya kinga kati kanambe wana azomibenga mwana kabila abomi bino pendant 18 ans yo tata oza kokaka nous les ngunza nous les religieux tozala ozali na mbula boni bokoyanga noir bino nano bomoni te bokolia michopi na fungo ya fumu kimbangu moto na mbotiela batata ya boye na bamama ya boye Mwana yo ganzala arondo kusabuna ukula soba mandefu apamba munene apamba alipina arondo kusabuna balimitangana sabuna ukula soba mandefu apamba munene apamba alipina arondo kusabuna papa mwana yo ganzala arondo kusabuna mama mwana yo ganzala arondo kusabuna ukula soba mandefu apamba munene apamba alipina arondo kusabuna matondo mokolo azoba mandefu apamba monene apamba papa mbongo yozwi na bamama mbongo bino bozwi tika ete bakuluma mwela kongo bapesa bino lisusu ebele na tika boke kotia bolia moteke na bino bolia biloko na bino ya Thompson otina mwana no na poto po ete na poto batimbaki yango baki kobotola biso mboka na batata babolole lokola bino bangunza mukuna aza zoba te mukuna afandaki peko azalaki lokola bino me aye komona ete mboka na biso ezali kokende me yo mwana mwasi oyo olivre mukuna mpo na mbongo mpo na interet personnel bakulu bazali kotala yo mpo na interet na yo olivre mukuna na bolingo soki okomaki kuna ndenge nini komo okitaki coupe aforsaki yo soki ya solo eza mukuna moto asalaki aforsaki yo mpo na interet na nga mama tozali kaka wa okolela na ndenge ya mabe soki mboka wana ezalaki ya fumu kimbangu te okolela na ndenge ya mabe tala bandeko bana Congo baétranger baye kobebisa biso kokomisa biso tina niveau oyo ya kozala motema mabe ya koteka mabele na biso mpo na interet ya bapaya o nzambe ya mpungu tika ete pasi na mama Vitakipa oyo ayokaki eza lobiko na biso
bato baosalela bakulu na motema malamu. Tala bandeko, ba makesa ya bundu ya Congo, ba vrai guerrier, oyo babundeli, bazobundela mboka, ba gardi ya temple. Bango wana bakangi bango na ndolo. Ba gardi ya temple. Bango wana bakangi bango na ndolo. Bangunza bo fiotoli ba mbanga na bino te koloba. Pourquoi bolobi te? Bolo ba na kasongo te na patience na kapora kaso. Okangi ba makesa pona nini? Okangi ne mwana se pona nini? Tata mokolo ya 70 ans. Chilombo. Okamata tata no bwaki na boloko. Bangunza bo fandi. Ba makesa bango wana. Moto na molakisa no ba makesa. Bo sepeli. Bo sepeli. Mais bo telemite bolo ba nule ngunza. Tolobi bimisa ba makesa na boloko. Nule ngunza. Tolobi ne mwana semi na sima ngolo ba forsa ki yo. Tango simba ki papier. Ozo lenga na mbongo. Polko melango chichampa. Mbongo yo zui. E bundero wa nguma na sambeto. Matondo mingi. Ezali pasi na motema na oyo nga na lobi. Bangunza topesi bino merci. Bolia mukuna sikoyo. Bolia mukuna bosepela. Bangunza ya Congo. Bolia mukuna bosepela. So boza bangunza ya solo. E vrai ngunza zaka bongo te. Beskro ba miyibi bandoki. Malheur ya Congo esengo na bino. Pasi ya Congo ezali esengo na bino. Na pesi matondo mingi na bato nyonso oyo balandi. Matondo mingi na bana Congo bozali kobunda. Kasi ezali mawa mingi na ba soi-disant ba journaliste. Ba journaliste ya Congo bolinga kaka exclusivité. Allez, biso to faire ko ça débat. Mais ngonga yango botelema révolution ko bana na n'importe qui, n'importe comment. Mais bino ningi ko sela ka biso ba analyse tango nyonso. Ba analyse na ba analyse. Si ma obino ba bolelo zo koma mo kuna osa ba théâtre. Ne mona se osa ba théâtre. Ya pasi mingi. Moto na yambo na zongi malumboka yo. Matondo. Matondo na bino sondeng bolandaki ngai. Toyo kani mbala sima.